basongolo pakala basala contrôle bosoki totiki leta ye moko akokoka te idebet viva leta aza magicien te po ayebake oyo aza boye. Chers collègues, ekamusinga makasi na ville province oyo ya Kasai oriental bakomi, excusez-moi le terme, lokola bandeko na biso ya Kingabwa. Je m'explique. Na Kingabwa soki kaka batie baminda oyo epelisaka makasi na balabala nazoloba na Lingala omonaka na Kingabwa eumelaka te. Il peut être vivant, mais Kasai va okanga mpe bato ya bongo balapadero batie na Kasai kuna ebele bakoma bomango po monini esana tala nanu bakongolais ya modèle ya boye et surtout na ville province oyo ya tata mokonzi ya mboka bazoboma po molili esana toyebi te bakongolais ya modèle ya boye est-ce que baza bakongolais mpenza? Il peut être vivant. Il peut être vivant. Est-ce que baza bakongolais mabanga oyo basala nzela ebele bazolokota yango bazokima nango po bakende osala nango nini? tala nde toloba boye mpona information ya libanda lobi mokolo ya lobi Trump akopesa calendrier na ye ya vote ya 2011 ntango ya okoma président ndenge akosalela na kati ya Russie bauti kokanga journaliste moko oyo azalaka wana aza infiltré po apesa information bakangi ye bayebisi aza condamné à mort. Il peut être vivant. Il peut être vivant. Dans la baningande bakende. Lokola lelo. Et là, le 17. Il y a mois de juillet. Na 7h awa. Nana bino. Tokutani. Na mokola ya lobby. Na 5h30. Le président Lola Wana a commis cette information dans la poussée de bien la vaccination. Il est peste viva. Il est peste viva. Fatibé. Bonjour, bonjour. Oui, merci. Jam na secret de mon assinateur. Le monde est sous les 5 ans. Ayebisa kibilongabi. Akenda koluka ba effort tangu na ye elisi bakasa na ngai mpona mutu oyo abanda koyemona ke ye kaka nde na kati ya IDPS elelo alobaki mingi esika ngo tosala nini tobotoli yango IDPS viva IDPS ezalaka ya mutu moko te aremercie nano ba effort ya notre héros Jekobea oyo azosala effort ke no mutu oyo alingi vi ya bacombattant etikala toujours par terre lelo boyoki bapesi ye 48 heures akende kotika démission na ye IDPS viva osepeli mpe bosepeli te abande kosenga 1 mois toyebi te 1 mois azosenga mpo asala na biso lisusu nini puisque pendant 6 ans oyo tozalaki na pouvoir ati kosala eloko moko te mpo na parti mpe mpo na bakombata ya nini ya IDPS po dans 1 mois azosenga mpo asala nini parti au pouvoir ni fiche d'adhésion parti au pouvoir ni carte membre, parti au pouvoir, ni permanence, ni cellule, ni nyonso kaka, omonaka immeuble ya Kabuya oyende a souffrir na kati ya IDPS ye moko.
papa toyembeli yo olobaki mingi mpona esika yango totie yo pembeni loba lisusu papa okei oleki le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza nanu kobanda lelo ti mokolo yesa kosala nini puisqu'il n'y a pas un vrai Congolais oyo kokodirige nani Congo lelo soki tosali erreur ndenge kaka papa Godfrey auti oleka koloba awa toza infiltré partout Mundele alingi te ke un vrai Congolais asala nini adirige Congo lelo nga nazotuna bino élection eselemi na Rwanda bino bacongolais et vous les étrangers bolobi nini mpona élection ya nini ya Rwanda le Paul Kagame azali na 4e mandat et vous les évêques catholiques bino bolobi nini bokende mpe kointervenir na élection eselemi na nini na Rwanda UDPS viva balobi ke église catholique ezalaka internationale lokola boza international bokende kointervenir na nini na Rwanda des sorciers 99% donc mutu oyo ata mutu moko ya mopanzi na meme membre ya famille na ye akoka kovote donc na baopposa bavote Kagame mais ya biso awa koto toyoka Shole aloba koto toyoka Ambongo aloba koto toyoka oyo Intel alobi mais bokende mpe na Rwanda bokende kointervenir oza na zéro oyebisi bino boye bose prépare tozomodifie tokomodifie te tozochange nde constitution congolaise et nous les peuples congolais nous sommes d'accord une peste viva toza d'accord que constitution ezalaki ya Rwanda ya Belgique maintenant tozosala constitution banani ya bacongolais seke toza nanu wana yo mpe tika nanu baje ya démocratie tika nanu baje ya démocratie Congo démocratie ekosimba nango te yango wana États-Unis démocratie ezali balingi baboma Trump ndenge nini tokomema bango système ya mutu na se bakolo na nini likolo UDPS viva oyo eza mboka nani akomemela biso démocratie te mema biso nanu na mbutu longola babiloko nyonso oyo tomonaki banda okoti peuple congolais se retrouver nanu te na le peuple d'abord le jour tokomona ke peuple d'abord esimbi nsima nango oluki koluka dauphin na yo pour le moment tozala na posa ya dauphin te tikela biso na makambo ya dauphin dirige mboka tiandi mboka en ligne soki mboka esimbi congolais nyonso akomi kotravaille congolais nyonso akomi kolia de 6h à 22h wana toyebi so tono esimbi kende mais soki na moment oyo eloko moko ezali troisième chose nazo interpeller le gouverneur de la ville papa tika pongi tolingi tomona deuxième ngobila bisi te sur le terrain ozomona na te tambola na terrain omona qu'est-ce qui se passe awa toza nanu na elanga bongo na mbula soki mbula ebandi tokosuka wati kotala nzela ya kabamba kotala yo balobaki no oza mwana ya kin oza mwana ya commune ya nene ya Kinshasa mais kende kotala commune ya Kinshasa kolobwa zikida pokoma awa c'est un problème grave
kende kobanda kaka bandaka na commerce awa landa ngo tiyo ke bimasikida tambola na makolo kotambola na mutuka te otala quelle sorte ya salité et quelle sorte ya mabulu banda okoti tomoni action moko te mais ntango Jekoko atikalaki dans 2 mois tomonaki mwa eloko ya mwa pierre mais yo banda okoti toyebi te soko ozozwa injonction ya kabuya ozi te koma tozoyeba te tozomona o clair te IDPS viva toyaka kopesa mutu babeki na IDPS soki tomoni clair toyebisa kozosala nini ya malamu soki eza ya mabe toloba osala nini ya mabe tolingi tomona clair toza na elanga tika sikoyo mbula ebeta sikoyo komona vrai bosoto ndenge kubi IDPS viva toye sikoyo epa ministre ya intérieur IDPS viva. Ce n'est pas possible avec la police et un mix na bino oyo botie ya FARDC na kati ya la police. Donc comme sikoyo cop dio penza simbi entre la police na FARDC wana 16h patrouille mix na yebite to ko bandaka 16h. Ba jeune garçon tala bazosala mu basinga o bakangelaka bantaba ekomi ya kokanga bajene garso mulongo 5h oyo bato bazobima mpo baya misala na kongo kutu misala eza te mpo toya bakope na 5h wana babandi kokanga ti 6h kende na bapoint chaud emese kilimbalimba na yebi ntango oyaki na masina na quartier 3 okutanaka na ngai tosololaka na yo mpe opesaka nga nimero IDPS viva mais cette fois-ci eyaki lokola yo nde moto otindikaki bango ke lokola nga na ye kozonga na ngai nayoka esala nini emata soki oluki nga nakokomisa yo na bapoint chaud nyonso oyo ezosala désordre IDPS viva ekomi plus en plus donc malamu kutana tana kuluna okokosenga pardon atiki yo mais soki okutani na policier osambwe toyebi te tozokende wapi soki yo mpe oza deuxième kasongo toyebi te e toyebi ke na basousiete bakomanda ya basousiete bakoma banani ba 207 yango ozoyoka chaque fin ya semaine bakenda konverse 80 000 na bamajor oyo batie bango bisika wana sikoyo bakotuna biso soki biso tokangi bana na bino te mbongo tokende konverse kuna ekowuta wapi misala ezosalema yango na la police papa Jacquemain Chabani oza fils du maison oza mwana ya ndako ozwa ta morale muke ya papa elakisakeno na epoke ata ya moto oyo ayaki korekonetre baevre ya nani ya papa Etienne bozokisa biso soni lokola bato bovandi na IDPS te lelo oyo kekokoma na kati ya permanence ya IDPS batayo mobimba ya bapolisier botie wana bongo na basousiete banani bazali boke kotya batayo mpo na individu moko kabuya na baisousiete botie banani IDPS viva chers combattants tozoloba ce qui est vrai et ezosali mboka mobimba awa boyebisaki biso keno
tokokende na recensement après recensement tokozwa bakarte d'identité papa na mboka oyo congolais ayebani te étranger ayebani te biso nyonso banani bacongolais mboka nini etambolaka boye kota awa okomona bawara baivoirien bamalien donc distinction na bacongolais eza te lobi mpe bokomona indien moko aye kopostule mpe akoma mpe président ya nini ya congo puiske mboka wana ayebaka na bango kokontrole mutu te laisse aller cher combattant peuple congolais mboka oyo eza ya biso remerciement na bafardc na eloko oyo basali na est bana oyo bautaki egypte mokonzi ya mboka ya buzonga basakani na ba M23 lokola biloko kosakana yango bango bayebisi Nations Unies ke aide humanitaire na yo soko ya kopesa tika nanu biso to frappe si bokosala nini okoya toza mpe na posa ya aide humanitaire wana te plus que trop c'est trop mboka eza ya biso président Félix aza mwana ya mboka bolanda bato oyo bazokosa biso te nzala etekisa biso mboka te dollar etekisa biso mboka te tolanda oyo azosala boyoki na minute oyo rebellion mosusu balobi na Kisangani bamosusu balobi na Katanga mpo na nini toyebi tobosani te ke yabe mpe oyo ayebisaka biso ke non tokocreye climat d'insécurité puisque atika na kodirige te tobosani ete climat d'insécurité oyo nyonso bazocreye puisque le président Félix a dirigé malamu te puisque peuple alobake non tala ndenge asalaki bisika nyonso soki désordre ezali mutu azalaka na kimia te bokanisa te ke non susi na yo eleki ya président de la république mpo na congo oyo ye kuta aza na susi koleka makasi puisque peuple na ye bazose retrouve leloko te peuple na ye bazokufa peuple na ye makambo ebele par rapport a banani ya bato oyo bayaki kosheze biso tobosani te ke mboka oyo biso moko bakongolais tofongolaka porte tolobi barwandais bosala nene boya na mutu ya nani ya mutu munene oyo ya nani ya ngubu ya Kabila le père oyo ayelaka biso kisimbi ya mutu muke mandefu ebele alors tozala mobilize tokolese faire te Congo eza mboka na biso président de la république azali président na biso merci plus 243 89 24 24 851 lola de l'IDPS oyo awuti kozwa misile oyo ebimisi secrétaire général Kabuya Libanda. Merci à vous autres na bengi viva IDPS viva viva Viva, viva, soki aza peto tobetelie maboko na ntongo ndenge kombata tu aye fale tozala na semoneti onga naza nango parce que quand même bénéfice na parti na biso ekoti bongo to bongo te oyo lelo olobaki twa mpona esika yango batie yo pembeni toba lisusu toyemba nanu naza pati ya kabula bango na kabula basalaki nzoka nde bakutanaka na bakabila na bareunion kabula par kote oyo bayokani ye azoboma IDPS azoboma IDPS malembe bakolisa parti na bango toyebisi bango abuo ye moko mpe kiabula tozolongola ye comme gouverneur
tozolongola bango batutu oyo babimi mpona intérêt kabuya toca bango libanga oyo nyonso abimi na biso kabuya libanga akotanga ye na boyi naloba na tie na munoko kadena ye naza na société ya président Erdogan na Turquie na boyi na kobete masasi nakangi nanu muno ya buba nakangi nanu mais nakoya nakobeta sang nakolongola bagan na tie na pembe bandeko na ngai okisa kabuya 48 heures alobi bopesa ngai un mois décision, il y a conseil de discipline. Décision, il y a un représentant à parti. Décision, il y a base. Pour le minute, 1 mois, 48 heures. 48 heures. Décision, il y a base. Parce qu'il n'est pas déjà pyramide. Base pour le minute. Base pour le minute. Soki ato c'était de mon humilié. Kabuya ato ça. Soki abiki soki ato c'était. Soki ato c'était obiki te. Après tu sois mis à battre. Yotayokana. Batunion surtout à même ya to ça obika. Bon rejoindre car soit voilà qu'on soit baptême tolongoli bino esprit ya mabe tolongoli nyonso tozoli mais lelo pas se repentir tous les présidents parlement debout oyo bokotaki tosa obika oyo bobengaki aka 12 aka 47 lelo ebeti yebo mauvaise gestion amemi népotisme au sein de l'IDPS amemi clientélisme au sein de l'IDPS bakomi koadore ye na IDPS toyembelaka mutu mibale Félix Tshisekedi na Etienne Tshisekedi wangulu bato nyonso abo yo famille tosa obika tosa te mais tobika na ngolu ya nza IDPS viva combattant les graves les rassons fini l'année Mabi Fachi azwaki appel appel azwaki bayebi gardez silence. Bandeko, histoire à Félix Tshisekedi. C'est ça, histoire Yabi. Les gens ne croient pas. Mais je vous dis, Fachi combat hors Abundi. D'abord, famille politique qui n'a yé. Bato ya pesa qui confesse Bando Kabine. Commençant par Kaboul. Et yé ko ya pas qui sait Kabouya. O de Bengi Congo. Donsa Obika. Baye, objectif na bango c'est de prendre le pouvoir et de comme coach bango. Comment mon oil a voulu des militaires à du pouvoir. Mais ils ont oublié Tshisekedi. Les prophéties et l'on a dit dans l'église, dans Israël. Ils ont prié pour le Congo pendant des heures du temps. Il y a une église juive dans Israël. Ils ont prié pour le Congo pendant des heures. Prier, révélation pour les RDC. Il y a un seul pays qui peut libérer l'Afrique. Ce qui se passe pour Burkina Faso, Mali, Niger, il y a moitié qu'on libère l'Afrique. Mais, Moutou, il y a qu'on libère l'Afrique. Décision, il y a qu'on libère l'Afrique. Bon, Afrique, et c'est clanché d'abord, c'est la République démocratique. Et c'est qui? C'est le président qui est actuel au pouvoir. UDPS viva. C'est lui le vrai libérateur de l'Afrique.
et des peuples noirs. UDPS vivant. Alors, 2024, et ça, année à restauration, il y a RDC. 2024, année à restauration, il y a RDC. Et combat de la carte de famille, la carte de famille, et famille, il y a un UDPS. Tous les gens qui ont qui Satan, les diables de l'Apocalypse, le roi de Dieu, il va. Et le moins, comment on dit la carte armée, la carte armée, comme il faut d'Anna. Et Bani, la carte armée, général Afoudi O, général Afoudi O, général Afoudi O, général Afoudi O, envoûtement et côté libre. Nazo Linganalo. Combattant jusqu'à la mort. Sécurité. Donc on va vraiment terminer. Là, Dieu fait grâce. Le conseiller privé du chef de l'État et le conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité combattante de Kelena Amabo. Qu'est-ce qui s'est passé? Président a nommé conseiller spécial en matière de sécurité. A nommé les conseillers privés. Comment payer 540 millions de dollars à Chadar, Bangwedi, Babou, à Kebasomi Mimi. Nous qui sommes le comité. Vous voyez, on a facture. Mais c'est le président, il faut 900 millions de dollars. Bon, allez voir mon conseil spécial en matière de sécurité. Conseil spécial à Chadar. Mais on a commandé les armes. Mais comme il a lutté dans la moussous, on doit attendre l'eau comme total répartition. Sauf qu'il y a 5 millions de ça, mais tout ça qui commande, il y a tel pays et comme il a lutté. Si vous voyez sur la hall, il y a le roi moussous soyez. On peut nous sommes dans tel pays, on nous a demandé 400 000. Allez voir le conseiller privé et mon conseiller spécial. Pas Baken a bloqué. Non, c'est la Oefoya. Pas pression. Pas chef de combat n'a pas blindé de guerre de commander qui gagne. Et comme il te commis, et comme maintenant, Kinshasa est en insécurité. Tu es le chef de l'armée. Moi, je suis le commandant suprême. Il faut de ça. Oh non, il y a un lot de 700 personnes, il ne faut pas tout appuyer de tout. Donc on va finaliser. Mais alors, on va voler, nous devons comprendre le combat. On a pas une côte en enfant, et avec la guerre. Babou! Bazar! Oh, Bazatel, ça demande combien autant? Allez voir le conseil spécial en matière de sécurité et les maisons militaires du chef. Pas que Batia la boue, pas de représenter un nombre à 40. Mais alors, pas que effectif à combien? Il y a 1000. Pression à BBC autant. Nzoka! Kala, tu sais qu'il y a ça. Pas collaborer, là, on se met là, na famille Azuma. Lié à collaborer, na famille Azuma. Souka Kaka, lié. Pas, Nzoka Balo Solo là, président Benaka Tiwana, avant de papirier, avant de badou, naïe. Et le président actuel de l'Afrique ici, il passe à Fachi. Ok. Basololi. Yo pas nommé yo. Ozala qui boye. To petoli yo oye to nommé yo. Comme il faut comploter quand tu t'as nommé. Allez-y comprendre. Babou. Basouye. Mamono yango yo. Papa Basololi. Fachi alobi ok boya. Benga batuna yo 4 personnes en famille politique na yo benga boya. Aïe, enregistré.
Ah, et ça déboyé. Ok, ça va. Tu seras toujours là. Tu as bougé au début. Mais oh, il est qui a et souka a. Il est qui a et souka a. Malamoko. Gouvernement qui m'a dit salut lui. Changement total. Dans le lobby, changement total. Hein. Malamoko. Bachar. Oh, Faya, ma bulletin de guerre. Qui va dans le mois de décembre. Comme on a dit, par exemple, si tu as sorti ma vidéo qui n'a aucun. Sauf que la vidéo qui va là, on a ma bloqué. Pour comploter contre les chefs de l'État. Famille politique qui n'a rien de mouvement, et ça, il m'a dit, allez-y comprendre. Nous sommes qui nous qui n'a Ouganda. Mais par contre, les gars ont fait par Ouganda pour identifier nos matériels. Maintenant, quand nous avons dans la zone de quand nous avons la famille politique à chef de l'État. Et de Moni Makambozoya, yo en tant que délégation na biso kuna délégué. Totinda ki yo kuna. Soko Moni santé pa ya ko yeli sabiso. Aloba. Lelo. Je suis Wandelier. Vous me voyez que je suis ici. Je suis Wandelier. Basangani naye. Naba toi FCC. Naba ndokia union sacrée. Boya di plani di basani. Tokoyi Bate, lui soit président et ça bébé. Tokoyi Bate, il faut écarter ceux qui travaillent pour les chefs. D'abord, il y a eu guerre au sein de l'armée entre Chihuahua et son chef. Vous voyez vite. Et comment qui Oyo a téléméli, Oyo a téléméli. Bandeko, Chihuahua que vous voyez. Ce sont ces gens qui ont sauvé le chef de l'État. Yo comme on a, tous ceux qui n'ont pas répété, rapport il y a année, attends à gâter. Rapport il y a DGM, attends à gâter. Rapport il y a police des frontières, attends à gâter. Rapport tout, mais aujourd'hui, police des frontières, elles ont gagné Moussala Nengue tout ça. Lobby Bakani 4 quarts, il y a minéré, mais il y a police minière, la Tiki. Mais elle va comme une police territoriale, la police des frontières. Oh, tu vas la DG. DG va garder ça lui. Et que what? Et puis maison que ne what? Oh non, papa, et collègue, Bekolo, beaucoup réfléchir. Comment, président actuellement, a utilisé Mingi, Jacquemin Chabani, à Est. Bon, on a dit pourquoi? La fusion du chef. Ministre intérieur, défense Azali, qui m'a dit vite, on a travaillé fort. Hier, on a travaillé, Jacquemin travaille. Mais Fadji utilise actuellement Maître Jacquemin Chabani. Bon, il est de l'Est. Avant un souci à Est, c'est qu'on est ministre, nous sommes soirs. Jacquemin, bon, je ne peux pas dire comme moi. Jacquemin, Fadji a déclenché un fils, pas avec le 20 de la défense, mais avec le vice-ministre de la défense. Bon, l'année, Jacquemin Chabani n'a top Congo. Alors, dans sa première réunion conseil supérieur à la sécurité, dans sa deuxième réunion conseil supérieur à la sécurité élargie, dans sa troisième réunion, le président a interpellé tous les officiers. Nalobi bien, tous les officiers, parce qu'il y a à Kinshasa, à Biboso, nous devons prendre à bloquer pour Maître Jacquemin Nalobi pour une nouvelle orientation, un nouvel plan de combat, et puis Balamoko Bitouna Salani, ici, à bloquer. Dans un bitou, les militaires, qui abandonnent les postes, tout condamné à mort. L'homme il m'a dit non pas Koufi. Dans la prison. Mais comment dire? Azador, Baloucha, Babimi. Comment? Au Kangi, tu vas en prison. Tu vas en prison. Dans ces militaires,
justice congolaise. Condamné avant le coup de la wapi, la prison. Kakalobi, il y a eu une reprise de combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Dans le bagarre, trêve humanitaire. Pour moi, une place humanitaire, il n'y a pas de tombe. C'est votre trêve à moi. Les Zala qui piègent, on a Rwanda va voter à l'aise. C'était pour nous dormir, on a Rwanda va voter. Le but est très. Mais, combat et Zonaki. Reprise de combat na Kirumba entre les M23 et les Wazalem. Narubaya. Maman Nazoeb Sabino. Tous les M23 qui étaient à Kirumba, tout la mousse Yaza. Dans l'être Palou qui s'appelle Magloire Palou. On va demander administrateur, il y a commune rurale à Kirumba. À Soutoni, à Kimi, Kadiabayonga. Bapupoli Bango. Narubaya. Combat entre les Wazalem et les M23. Face bien en appui. Mais au moins, elles vont bombarder quand on va déplacer. On dit absolument rien. Mais, parole, il faut qu'on puisse y aller. Quand vous êtes dans l'offensive, quand on frappe, donc on conteste qui nous agresse pas. Rwanda, Ouganda, donc on tient partout, et donc on siège bien à Rwanda. Parce qu'on va dans l'Est de Mazomon. Les Rwandais aussi vont au foot, il y a un dingue encore. Il dépêche, il viva. Ah, Fajibé. Le nom, Babel Tamito discipliné Bango. Wazalendo a délogé Bango na Kirumba. Alani Bango na Rubaya, combat exacti lelo. Combattant, les Ougandais, on va contacter. Parce que Bako Sibiso, à partir de Bunagana, frontière de Bunagana, pour M23 Bazakuna. Pour causer armée à Taoté, que Taoté Bunagana, Congo Polani. Ce sont les M23 et les Ougandais qui sont là. On ne va pas pour la couloir. Les côtés, les côtés, les côtés, Bayakanya, Bayonga, la territoire. Les lots, armée Ougandais, Bawangani, même cher. Natou Napoya. M23 à la carte, parce que l'armée Ougandais. Adef à la carte, à ça, IPDF. D'abord, qui M23, les forces armées rwandaises. Sauf que mon IPDF, c'est les forces armées rwandaises. Si les gens ont tiré la commande à tête, ils ont banda, soldats à Ouganda, à Koufana. Mais il y a guerre entre IPDF et la coalition, FRDC. IPDF peut être traqué par ADF Nalo. Mais les ADF n'existent pas. Les ADF sont des Ougandais. Jamais Ougandais, ADF a comme IPDF. Parce que quand on a une mission pour piller l'or, il y a la République démocratique du Congo. Les Omonu, combat la mission Ezalaki, Tolongo la Nami Loki. Na partie autonome du Congo au Guissin, Kabouya. Tolongo lié. Lobby vendredi, 48 heures n'est ce que compris. RSI, Tovandi, lundi, Toba quand on appelle ambassade, il y a Nibu, il y a Kenya. Dossier on appelle quand on ambassade, il y a Union Européenne, malgré le lot Union Européenne, Babongoli mal. Ndoki a changé à attention, mes frères, dans la politique est un rapport d'intérêt. Comme ça, politique statiquement, c'est la raté. La politique qui est dynamique. Des ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir les amis de demain. Donc, il va quitter le long, par ennemi dans l'histoire, par Bangoli Bitema. Politique est la dynamique et la statique. Politique Afrique est la rabon. Yon dit pas qu'il est l'homme bahati. A combien le papier? Papa n'a pas dit Bangolo bien. A côté de Kanda Moutounaye. Oh non, le président de la République doit voir ses ordonnances. N'a bien. Papa Bahati. Bahati a géré combien de fonds à Congo? A Tongi, par immeuble. Basali, ma société. N'a pas mon privé dans Libanda. Mais Congo, par profil. Dans le Liboé. Calamé, il a commencé à charger la carte d'Union ça. Tu as une information de circuler à IGF,
Moutou Atomboni, IGF comme les nains. Gilles Alinguet, chef de la République. IGF faisait la Kawapi, la présidence. Oui. Ok. Bandeko, exemple, Mawa. N'a pas politicien comme Ce sont des affairistes. Sont des affairistes. Pas politicien, ouais. Le président de la République a nommé Gilles Alinguet. D'abord, l'inspection générale à finance a été créée en 1987. 1987. Plusieurs chefs de service malécani. Mais Moutou Aïe Kolobako IGF et l'Obanamon. C'est Tshisekedi en nommant l'inspection générale chef de service Gilles Alinguet. Quand le président nomme Gilles Alinguet, à coup d'institution financière, tout chaos. Alors, il a fait mission comme commando. Il y a patrouille financière, il y a RDC. Après ça, il y a mission comme commando. Libérer patrouille financière, il y a RDC. La minute, qui a raisonné? Cheikh Amine, oui, Cheikh Amine. Oui. Général de carrière de mine. À Sengaki, l'inspection générale en finance va former 108 agents. Pas de formation comme gendarme, pas de l'inspection, pas de maîtrise. Il y a contrôle, il y a 4 appareils, il y a 1000. Balokani, Alinguet Alobiboy, n'a pas dépêché, il va faire sa formation dans la Cheikh Amine. Qui va les appayer? Cheikh Amine Andimaki n'a pas foutu à Bango. Parce que nous avons fait sa formation. Il a fallu. Il faut foutre en Aïe. Quand on a fait ça, l'hôtel Golia, on a payé par la société Cheikh Amine. Et Alinguet a dépêché l'inspecteur. Il va former 108 agents. À niveau, il y a Katanga. Formation est bannie. Le procureur général, près de la Cour des comptes, a dépassé près de la Cour des comptes. Avec Gilles Alinguet. Aya Kosamba a fait sa explication par rapport à Yambango Cheikh Amine à BBC. On a refusé l'inspection. Alors il y a eu une collaboration entre les Cheikh Amine et l'IGF. Yo osana droit au ben engagé. Moi je suis engagé. Je suis à la charge du chef de l'État. Président passe une mission. Vous devez d'abord commencer par écrire au cabinet du chef de l'État que nous avons pensé à Alinguet. Il faut Aya procéder. Oyo, il y a coup de compte à Salaki. Il n'est pas respecté la loi. Il a violé la loi. Nous sommes dans un état de droit. Comment à respecter la procédure? Il doit d'abord écrire au cabinet du chef que je voulais attendre Gilles Alinguet tel motif. Na Cour des comptes, na IGF, ça la mission encore. Il y a craqué Mihim. IGF et l'OPJ, Office de police judiciaire, de la finance publique. Un Cour des comptes, c'est un gère à Kokanga. C'est quoi, il y a un Cour des comptes. OPJ a fait un dossier, au Bengaté. Mais au commis, tant qu'il y a un dossier chez Camille. Et l'IGF a écrit, alors le procédure n'est pas légal. Le lot, c'est la honte, l'humiliation de la Cour des comptes. Balongo là, Balongo. Procureur, au sortir président de la Cour des comptes. Directement écrit que je veux que Alinguet a répondre. Oui, ce qu'il procédure, c'est là qu'il respecte. Gilles Alinguet devrait aller à la Cour des comptes. Basolola a expliqué rien. Le but que Basolola qui n'a pas sa formation, n'a pas agent 108. Et agent n'a pas Koya. Faut pas aller dans la banque, faut pas aller dans la foutre à Bango. Yo, parce que yo ne obéit ici Bango. Bande Konangaï, le lot. Donc, comme il faut vivre, on me dit, nous sommes dans un état de droit. D'accord. Mais comme il fait libertinage. Oui. Yo, ça s'écrit au chef de l'État. Alinguet, il est inspecteur général de finances. Il y a un cabinet chef de l'État. Caméra et Herba Kanakaye. Comment la condition pour faire un faux. Oui. C'est la même adresse. Que nous voulons caméra, tout ça, papa, c'est l'adresse caméra qui est notée. Elle va bon ici, il y a un caméra, ok, vas-y. Et nous disons aussi, il devait écrire au cabinet du chef que tel monsieur, dans la poste, il y a Gilles Alinguet, par rapport, il est suivi à tel motif. Et Alinguet a expliqué, il y a Cheikh Amine, tel chez Cheikh Amine, conseil d'administration à Cheikh Amine. Et c'est là qui IGF a formé 108 agents comme inspecteur.
bango mpe balandela ndenge mingi eyibamaka et Alinguet a accepté bayokani que Chekabine akofuta les 108 inspecteurs les inspecteurs bakoya logement à manger prime pendant que on va passer dans une machine papa former bino bagent mais ce qu'on doit faire bokangela mutundi ya kwa pendant que vous êtes incapable de cour de compte na mandat ya chef de l'État il dépêche 37 ans au pouvoir âge de $300,000 la padère yewana lobi tomoni na plage azosokola na ye mutu abelaki Alinguet a dénoncé cour de compte au lobby à Bibi lampadaire si sikoyo dossier tomoni te 100 jours dossier le kaka boy yo la justice lelo obukanga lonzo dossier kaka boy lelo tozolo bakaka ba covid ba dossier eza ebele cour de compte c'est lobate mais pourquoi viser Alinguet parce que Alinguet il a la vision du chef de l'État dans le molaye celui de l'Omolié l'Assemblée nationale qui m'a continuer national qui m'a continuer partout lelo oyo bomoni pourquoi tolobaki ndako fatigue mutazalaki na kati ya chambre ba papa à gérer qui vient te tanto komi lelo ya tolobi tolongola na muto peut-être on va koya ba koba on nous respecte pas nous l'IDPS chez nos alliés tout on nous respecte pas pourquoi parce que le papa notre papa est incapable de connaître sa bande bien sauf que mon yo maman na papa moi na no boti akomodi ya ba voisin c'est que nanda kwazo tonda allez-y comprendre qu'est-ce que je voulais dire l'IDPS on était incapable de mettre l'ordre dans notre pays pourquoi papa a commetté le côté à ma force de Augustin le chef de l'État nomme l'ordonnance et là quand il passe à madame Maro place na mona que Fiona Oya Longwe ex-secrétaire général Azalaki Motema Madé président a signé ordonnance nommant Agence nationale de renseignement a nommé chargé espionnage et contre-espionnage Oya Kolandela Bamininaye Oya Bazolandela Yena poursuivre il nomme Augustin Moulumba maître secrétaire général de l'IDPS puis papa intérieur balandeli ordonnance wana pour attaquer l'ordonnance du chef de l'État que Augustin Moulumba Zandeko ya nani a travaillé kana ancien ministre de la justice président Sénat nani ko tambwe mwamba o akola bakana tambwe mwamba boya yi pendant que le président est attaqué pour vite poste wana ya espionnage film mais mutu asalaka IDPS za la rédynamiser c'est Augustin Moulumba il connaît la nerf il connaît les renseignements président m'a dit que expertise na ye si le lot président Ben Ayamniye a dit attendez pour le moment mutu asalaki a refait ça ba détournement na ba mamba malanga Augustin Moulumba komaka ekenya mais moi ba toi moi ma faire m'intérieur batanga et ça mais il a démontré cela mais le lot merci na chef de l'État oyo azoko zomi sa confiance na ye et pas Augustin Moulumba il est fils maison à sa formation dans renseignement ya parti batamboli na tse Tshisekedi bangona bayombo ensemble Augustin Moulumba mais qu'est-ce qu'il a fait que non Augustin Kabouya a télé Augustin Moulumba parce que a coûté quelque part il a fait viva ayi c'est oh awa yo ça oye ko ça là bongo yo pe africain ngana za ache na ale kana ngai mais yo na monyo awa na le oh oye ko ça là place bandoki bazolo yo ko ye wana sa ko zanani ndoki munene alia kana bato FCC ndoki munene azolia na bato FCC a découvrir que non ba découvrir il y a pas qui c'est Moulumba que alia kana na bato wana papa il dépasse le pouvoir pour tchali biso ba char de combat comme on apprend à 12e minute que bana wana o ba tambola na cheko lelo oyo yo obengi biso ba milice la kisanga hii video ya Kabouya obakangie na la police na peso $1 million na peso sikodeka na telema nasa lo chèque nasa lo transfert so c'est la vidéo Kabouya bakangie na la police na opposition na tidelo
Exacté. On a acheté $1 million. Exacté. Exacté. La mise en vidéo Kabouya na marche. Et ça l'a raté. Oya Kabouya te. Marche à Malonda te. Mais la mise en vidéo Kabouya na marche. Nana kwa la vidéo Cheko bakanye ba jena ane. Ba combien na tolo. Cheko ba ebisi yebi sa Tshisekedi kuzatindi yo. Que oza mutaka mona sa. Cheko lobi eza le puta na koloba te. Tshisekedi ayebi yango te soki bokoboma ngai mais Tshisekedi aza innocent bakei Kabila aye na malati ya mbongo akuti Christian Tshisekedi Cheko beya baza na prison moko na bango tiokufa Kabila ye moko na bajako kwa baye na mbongo Cheko olingi mbongo te malati ya dollar yango bisa biso mutu atinda mbongo ya corruption na 2017 bazosomba yo aujourd'hui Kabouya appelle Chekobe ya milice. Kabouya abengi Chekobe ya milice. Kabouya abengi Nga Mustafa milice. Qui sont d'accord avec moi? Nous sommes d'accord. Bisso. Dans la tournée, on va s'envoler le placard. Basse la contrôle. Bon, c'est que l'État est moko à Kokokate. Il peut être vivant. L'État a un magicien, voyez que on a zaboé. Chers collègues, et quand vous signez Makasi, dans ville province, il y a Kassai oriental. Bakomi, excusez-moi le terme, le col a bandé qu'on a besoin à Kingabwa. Je m'explique. Na Kingabwa, Soika Abache, Baminda Pelisaka Makasi na balabala. Nazo bana lingala. Au moins na Kingabwa et Oumela. Il peut être vivant. Mais Kassai va auto kangape bato bongo. Malapadero bachela Kassai kuna. Ebele bakomo bomango. Comme Lili Sana. Dans nous, les Congolais un modèle Yaboé. Et surtout, dans la ville province, il y a Tata Mokonzi Moka. Baso Boma, comme Lili Sana. Pour éviter, les Congolais un modèle Yaboé. Est-ce que les Congolais pensent? Il peut être vivant. Il peut être vivant. Est-ce que les Congolais? Ma banga basa l'angela. Ebele bazo le kota yango. Bazo kima nango. Boba ke no sa nango ni. Tala nde tola baboye. Bona information à Libanda. Lobby mokolo ya lobby. Trump a kopesa calendrier na ye. Ya vote ya 2011. Tango ya okoma président. Ndenge akosalela. Na kati ya Russie. Bauti kokanga journaliste moko oyo azalaka wana aza infiltré po apesa information bakanye bayebisi aza condamné à mort. Il peut être vivant. Il peut être vivant. Dans la baningande bakende lokola lelo eza le 17 ya mois de juillet na 7h awa ngana bino tokutani na mokolo ya lobi na 5h30. Il est vivant. Il est vivant. Fatibé. Bonjour, bonjour. Oui, merci. Tiens, merci que tout le monde a su la tombe. Tout le monde a su les 5 ans. Ayebisa qui vit dans la vie. Akenda koluka ba effort. Tangu na ye. Elisi bakasa na ngai. Bona mutu oyo. Abanda koyemona ke ye kaka de na kaka ide pesa. Lelo alobaki mingi esika moto sanene tokotoli yango. IDPS viva. IDPS ezalaka ya mutu moko te. A remercier nanu ba effort ya notre héros Chekobeya.
oyo azosala effort keno moto oyo alingi vi ya bacombattant etikala toujours par terre. Lelo boyoki bapesi ye 48 heures akende kotika démission na ye. UDPS viva! Bosepeli mpe bosepeli te. Abande kosenga 1 mois. Toyebi te 1 mois azosenga mpo asala na biso lisusu nini? Puisque pendant 6 ans oyo tozalaki na pouvoir ati kosala eloko moko te mpo na parti mpe mpo na bacombattant ya nini ya UDPS. Bon, dans 1 mois azosenga mpo asala nini? Parti au pouvoir, ni fiche d'adhésion. Parti au pouvoir, ni carte membre, parti au pouvoir, ni permanence, ni cellule, ni nyonso kaka omonaka baimmeuble ya kabuya oyende asouffrir na kati ya UDPS ye moko. Papa toyembeli yo olobaki mingi mpona esika yango zotie pembeni loba lisusu papa okei oleki. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aza nanu kobanda lelo ti mokolo yesa kosala nini? Puisqu'il n'y a pas un vrai Congolais oyo kokodirige nani Congo. Lelo soki tosali erreur ndenge kaka papa Golf auti oleka koloba awa toza infiltré partout. Mundele alingi te ke un frère congolais asala nini adirige Congo. Lelo ngo nazotuna bino élection eselemi na Rwanda, bino bacongolais et vous les étrangers bolobi nini mpo na élection ya nini ya Rwanda? Lelo Paul Kagame azali na 4e mandat. Et vous les évêques catholiques, bino bolobi nini bokende mpe kointervenir na élection eselemi na nini na Rwanda? UDPS viva! Balobi ki église catholique ezaka international. Lokola boza international bokende kointervenir na nini na Rwanda. Les sorciers 99%. Donc mutu oyo ata mutu moko ya mopanzi na même membre ya famille na ye akoka kovote. Donc na baopposant bavote Kagame. Mais ya biso awa koto toyoka Shole aloba, koto toyoka Ambongo aloba, koto toyoka oyo Intel alobi. Mais bokende mpe na Rwanda bokende kointervenir. Oza na 0. Oyebisi bino boye. Pour se préparer, tozo modifier, tozo changer de constitution congolaise. Et nous, le peuple congolais, nous sommes d'accord. Il peut se vivre. Déterminé. Toza d'accord que constitution ezalaki ya Rwanda ya Belgique. Maintenant, tozo la constitution banani ya bakongolais. C'est que nous sommes là. Yo petit kana nous bager à démocratie. Dit kana nous bager à démocratie. Congo démocratie aussi malango. Yamwana, États-Unis démocratie ezali. Baliba ba Trump ndengeni. Donc comme mabango système a mutu na seba kolona nene likolo. Il peut se vivre. Oza mboka na komema biso démocratie te. Mais ma biso na mutu mutu. Longola ba biloko nyonso tomonaki. Pendant okoti, peuple congolais va se retrouver dans l'Outena, le peuple d'abord. Le jour où le peuple d'abord estime si Manango Luki ou Luka Dauphin, pour le moment, Tozala n'a pas ça à Dauphin. Si tu as besoin de Makamou à Dauphin, il j'aime Mboka Tchani Mboka en ligne. Ceux qui Mboka estime Congolais ne sont comme ils travaillent. Congolais ne sont comme ils lire de 6h à 22h. Voilà, tu es bien ton nom.
esimbi kende mais soki na moment oyo eloko moko ezali. Troisième chose, nazo interpellé le gouverneur de la ville. Papa, tika pongi. Tika pongi. Tolingi tomona deuxième ngobila bisité. Sur le terrain, ozomona na te. Tambola na terrain, omona qu'est-ce qui se passe? Awa tozana nunelanga. Bongo na mbula soki mbula ebandi tokosuka wapi? Kotala nzela ya Kabamba, kotala yo balobaki no oza mwana ya Kin, oza mwana ya commune ya nene ya Kinshasa, mais kende kotala commune ya Kinshasa. Kolongwa Zigida pokoma awa, c'est un problème grave. Kende kobanda kaka bandaka na commerce awa na ndango tiyo kebima Zigida tambola na makolo kotambola na mutuka te otala quelle sorte ya salité et quelle sorte ya mabulu banda okoti tomoni action moko te mais ntango Jekoko atikalaki dans 2 mois tomonaki mwa eloko ya mwa pierre eyo banda okoti toyebi te soko ozozwa injonction ya kabuya ozi te koma tozoyeba te tozomona o clair te IDPS viva toyaka kopesa mutu babeki na IDPS te soki tomoni clair toyebisa tozosala nini ya malamu soki eza ya mabe toloba tozosala nini ya mabe tolingi tomona clair toza na elanga tika sikoyo mbula ebeta sikoyo komona vrai bosoto ndenge kutu IDPS viva toye sikoyo epa ministre ya intérieur IDPS viva. Ce n'est pas possible avec la police et un mix na bino oyo botie ya FARDC na kati ya la police. Donc ekomi sikoyo cop yo penza esimbi entre la police na FARDC wana 16h patrouille mix na yebi te soyo kokobandaka 16h bajeune garçon tala bazosala boye basinga oyo bakangelaka bantaba ekomi ya kokanga bajeune garçon mulongo 5h oyo bato bazobima mpo baya misala na kongo kutu misala eza te mpo toya bakope na 5h wana babandi kokanga ti 6h kende na bapoint chaud emese kilimbalimba nayebi ntango oyaki na masina na quartier 3 okutanaka na ngai tosololaka na yo mpe opesaka nga nimero IDPS viva mais cette fois-ci eyaki lokola yo nde mutu otindikaki bango ke lokola nga na ye kozonga na ngai nayoka esala nene emata soki oluki nga nakokomisa yo na bapoint chaud nyonso oyo ezosala désordre IDPS viva ekomi plus en plus donc malamu kutana tana kuluna okokosenga pardon atiki yo mais soki okutani na policier osambwe toyebi te tozokende wapi soki yo poza deuxième cas songo toyebi te e toyebi ke na basousiete bakomanda ya basousiete bakoma banani ba 207 yango ozoyoka chaque fin ya semaine bakenda konverse 80 000 na bamajoro batie bango bisika wana sikoyo bakotuna biso soki biso tokangi bana na bino te mbongo tokende konverse kuna ekowuta wapi misala ezosalema yango na la police Papa Jacquemain Chabani
oza fils du maison, oza mwana ya ndako, ozwa ta morale muke ya papa. Elakisa keno na epoke ata ya mutu oyo ayaki korekonetre baevre ya nani ya papa Etienne. Bozokisa biso soni lokola bato bovandi na UDPS te. Lelo oyo keko koma na kati ya permanence ya UDPS, batayo mobimba ya bapolisier botie wana bongo na basusiati banani bazali boke kotia batayo mpo na individu moko kabuya na baisusiati botie banani UDPS viva. Chers combattants, tozoloba ce qui est vrai et ezosali mboka mobimba awa boyebisaki biso keno tokokende na recensement. Après recensement tokozwa bakarte d'identité. Papa na mboka oyo congolais ayebani te, étranger ayebani te, biso nyonso banani bacongolais. Mboka nini etambolaka boye kota awa okomona bawara baivoirien bamalien. Donc distinction na bacongolais eza te. Lobi mpe bokomona indien moko aye kopostule mpe akoma mpe président ya nini na Congo, puisque mboka wana bayebaka na bango kokontrole mutu te. Laissez aller. Chers combattants, peuple congolais, mboka oyo eza ya biso. Remerciement na ba-FARDC na eloko oyo basali na est. Bana oyo bautaki Egypte bokonza mboka ya buzongo basakani na ba M23 lokola biloko kosakana ngo. Bango bayebisi Nations Unies ke aide humanitaire na yo soko ya kopesa tika nanu biso to frappe si bokosala nini okoya. Toza pe na posa aide humanitaire wana te. Puisque trop c'est trop. Mboka eza biso, président Félix aza mwana ya mboka. Olanda bato oyo bazokosa biso te. Nzala etekisa biso mboka te. Dollar etekisa biso mboka te. Tolanda oyo azosala. Boyoki na minute oyo rebellion mosusu balobi na Kisangani, bamosusu balobi na Katanga. Mpona nini toyebi tobosani te ke yave mpe oyo ayebisaka biso ke non tokocreye climat d'insécurité puisque atika na kodirige te. Tobosani ye te. Climat d'insécurité oyo nyonso bazocreye puisque le président Félix a dirigé malamu te, puisque peuple alobaki non tala ndenge asalaki, tala ndenge asalaki. Bisika nyonso soki désordre ezali mutu azalaka na kimia te. Bokanisa te ke non susi na yo eleki ya président de la République mpo na Congo oyo. Ye kuta aza na susi koleka makasi puisque peuple na ye bazose retrouver eloko te, peuple na ye bazokufa, peuple na ye makambo ebele par rapport a banani ya bato oyo bayaki kosheze biso. Tobosani te ke mboka oyo biso moko bakongolais tofongolaka porte tolobi barwandais bosala nene boya na mutu ya nani ya mutu munene oyo ya nani ya ngubu ya Kabila le père oyo ayelaka biso kisimbi ya mutu muke mandefu ebele. Alors tozala mobiliser tokolese faire te. Congo eza mboka na biso, président de la République azali président na biso. Merci. Plus 243 89 24 24 851 Lola de l'UDPS oyo awuti kozwa misile oyo ebilisi secrétaire général Kabuya Libanda. Merci à vous autres na base viva. UDPS viva viva. Viva, 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 viva.
matatu ailleurs. Fallait que ça la naisse, on a Nazanamo. Parce que quand même, Bénifrance n'a pas sa mission de côté. Bon côté. Lelo, Olobaki Tropone, Sikayamo, Mathieu Bébé, Nobali Sousuma. Quand il y a un banane, les hommes partis à Kaboul. Bakona Kaboul à Basadaki, Nzokande Bakuta na Bakamila, Nabarenio Kaboul à part. Kotoyo, Bayokani, Yazoboma IDPS. Azoboma IDPS, Malembe. Bakoni sa partie là bas. Toyebisi bango. Abuo. Yemoko pe ki abula tosolo ngola comme gouverneur. Tosolo ngola bango. Ba tutu wana ba bimi pona intérêt kabuya. Tocha bango liba. Abumba. Abumba. Oyo nyoso bimi na kiswa kabuya liba. Akotana. Yena boyi na lobana. Na chena muno kadena. Dans la société, il y a président Erdogan à Turquie. Na boy na kobete masas. Na kangina numuno. Ya buba na kangina. Mais na koya. Na kobete sang. Na kolongola baka. Na kolongola baka. Na chena. Bande kolongai. Okisa Kabuya 48 heures. Alors il va passer un mois. Décision, il y a conseil de discipline. Décision, il y a un représentant à parti. Décision, il y a base. Pour le minute, un mois, 48 heures. 48 décision, il y a base. Parce qu'il n'est pas de temps. Pyramide là. Base pour le minute. Base pour le minute. 48 heures, Kabouyade. Ce qui est dans c'était de mon humilié. Kabouya attend ça. Ce qui est dans c'était. Ce qui est dans c'était, obikité. Après que soit mis à battre. Yotara kana. Batunion se tout à même ya tosa obika. Bon les gens de car. Soit voilà qu'on soit baptême. Tolongo libino esprit à ma belle. Tolongo libino. Mais lelo. Pas se repentir. Tous les présidents parlement debout. On va contacter Tosa Obika. On va démarquer à 12. À 47, il est le Mauvaise gestion. Mauvaise gestion. A même népotisme au sein de l'IDPS. A même clientélisme au sein de l'IDPS. Pas comme il faut adorer. Na IDPS, il y a un bel accent pour tout le monde. Félix Tshisekedi na Etienne Tshisekedi Ouagoulou. Ma dunia sont à moi. Yo famille, Tosa Obika. Tosa Obika. Tosa Teme Obika na Ngolu Yanza. IDPS viva. Combattant les graves, les rassons. Fini l'arrêt. Mabi Fadji à toi qui appelle. À toi qui appelle. Appelle à toi qui. Par épicier. Gardez silence. Gardez silence. Bandeko. Histoire à Félix Tshisekedi. C'est ça, histoire Yabi. Les gens ne croient pas. Mais je vous dis, Fadji combat hors Abundi. D'abord, famille politique n'a yé. Bateau, il y a personne qui confiance dans le cabinet. Commençant par Kaboul. Et il y a pas qui sait Kabouya. Oh, de Bengi Congo. Dans sa Obika. Objectif n'a pas c'est de prendre le pouvoir. Elle est comme le coach à Bango. Comment moi non? Comment moi non?
Abouni des militaires à ce pouvoir. Mais ils ont oublié Tshisekedi. Les prophéties et l'Obamé dans l'église, dans Israël. Ils ont prié pour le Congo pendant des heures du temps. Il y a une église juive dans Israël. Ils ont prié pour le Congo pendant des heures du temps. Va prier, révélation pour les RDC. Il y a un seul pays qui peut libérer l'Afrique. Ce qui se passe Burkina Faso, Mali, Niger, il y a moitié qu'on libère l'Afrique. Mais, Moutou, il y a qu'on libère l'Afrique. Décision, il y a qu'on libère l'Afrique. Pour l'Afrique, et c'est clenché d'abord, c'est la République démocratique. Et c'est qui? C'est le président qui est actuel au pouvoir. UDPS Viva. C'est lui le vrai libérateur de l'Afrique et des peuples noirs. UDPS Viva. Alors, 2024, et ça, année, il y a restauration, il y a RDC. 2024, année, il y a restauration, il y a RDC. Et combat de la famille, il y a famille, il y a famille, il y a UDPS. Tous les Bouma Yamabe, qui Satan, les diables de l'Apocalypse. Le wana to tchaya liba. Et le moué, bomoni na kati ya armée, bango bakomi kofundana. Et bandi, na kati ya armée, généraux afundi o, envoûtement et côté liba. Nazo linga dans l'eau.